message oyo eza pona ba jeune nyonso wa congolais o bozana kati ya Kinshasa boyo kanga bien na armée na biso tozana ba officiers généraux tuti bango mutu baza ba konzi ya FARDC yango na tozo gagner te boluka bango partout na Kinshasa bokanga bango boluka bango nyonso na Kinshasa kuna bokanga bango ba officier tuti boluka Kamere bokanga ye Kamere lobby baza na armée baza koni ezati ke boyebi te me bayebi bango foko luka okanga Kabila Kamere na ba officier tuti wana o baza na kati ya Kinshasa pasi o tozo mona ezuta na bango pasi oyo tozo komona ezo uta na Kamere Kabila na ba officier tuti o baza na kati ya armée na biso soki bolongoli bango kaka ba tosali armée nationale to gagner guerre soki bango baza kuna to gagner guerre te parce que FARDC eza Kagame FARDC eza Kagame na mboka moko te ba officier ye kolo mususu bazaka ba généraux ezate na mboka moko ezate donc bino ba jeune ndenge bozo kende na ba ambassade ndenge bozo kende boyo kana bino nyonso boluka ba officier tuti o bazana kati ya armée na biso oyo bazo sala blocage na ka munyonso bokanga Kamere Alex Abino bango après bo benga na Kamere na kati ya RDC akende na mboka na bango na Burundi Kamere aza Burundais de père et de mère il n'a aucune goutte de sang congolais dans ses veines Kabila c'était Rwandais de père et de mère à cause que bino ki mama na ye aza sifa batumi bale wana na ba officier wana soki bokangi bango makamosili soki kaka bokangi bango makamosili ndeko na yo mto yo kanga partager vidéo oyo na ba jeune nyonso partager vidéo oyo na bana na biso so boti o bazo telema wana pona ko tia mubulu soki ba petit wa bomaki soki ba zalaki ndeko kanga Kamere tout de suite là banda bino boyebi Kamere eloni Kamere sa pona mboka na biso hein et loko nini tangu Etienne Tshisekedi ezali po voter président na bebisa makam o bebisa makam nani na 2006 Kamere toke na 2011 o bebisa makam nani Kamere toye na Genève o bebisa makam nani Kamere toye na 2018 o bebisa makam nani Kamere mais qu'est-ce que vous ne comprenez pas hein c'est pour ça na lobi na bino o yaza numéro ya petit na nani yo comment nani o muluba oyo kombo na oteko luba onsiko Zakle bino to yo zwa vidéo oyo baza numéro Zakle bo pesa ngamo na yebisa ye nini ya ko expliquer ba petit na yebisa ye nini ya ko expliquer ba petit bo kanga ba député nyonso bo boto ba mituka wana bo zongisa na l'état bo kanga ba député nyonso bo zwa mituka wana bo zongisa na l'état ba député baza ba complice ya passe de zomona ba député ba bakelo ko côté 1700 blessés na Goma sans compter les bébés ou ba bomi ou ba kufi 1700 plus de 1700 bébés na Goma ba kufi wana eza bila ya samedi na dimanche oyo lundi na marito yebité bato bazo kufa o basali rien bana na biso soldat kuna na guerre bazo liate mbongo kolia ezate biloko kolia ezate mais ba député $30,000 plus ba mituka pourquoi konyoko la bana batu ndengwana panza vidéo partout na ba Congo so moni ba tuti kuna bokanga bango so moni ba tuti kuna bokanga bango na Équateur na Kasai na Kisangani partout na Bandundu soki bo moni ba tuti bokanga bango botia bango na disposition ya l'état voilà merci beaucoup.